Trésor pour tout n'a pas n'est pas corrompre que bon le ba que maman na ngate maman mi pe na part na ye pour le ba outi église ya nani église ko misa makambo belé église ya Walesa na part na ba ko corrompre ba ke Lubumbashi so ya den so nini ba pesi paquet adene bima boy tout est permis vérité nyonso ekoye bana parce que azotanga kombo ya aza homme de Dieu Walesa azotanga kombo ya pasteur na Nzambe ya Walesa mais quand Walesa pasteur wana dernièrement tota koyoka na liwa ya fille voilà ya Suzy Ballon d'Or kaka le même pasteur ba non aya c'est ça en quelque sorte peu flou peu clarté chez le pasteur aza pona ko chakimia tu vois un peu pasteur aza pona ko chakimia na ba kanyonso siko ko bimisa mo ba trouble pour la bi pasteur Walesa tant lobby à ça qui moi propagande concernant Trésor pour tout que non ba collection excusez-moi ba sous-vêtements na yo eza wa boy en quelque sorte eza déjà propreté et la maman Mimi a sur la télévision quand on a combo ya Walesa trop d'informations trop que donc dès qu'on a assuré bino elenga ko e koma Lubumbashi to ko parce que ça va j'ai na me déplacer qui na ke tinanjili et pour na kozwa témoignage ya lopango akolela ki domona ki banoko na yeba lobby ba cousine na yeba lobaki surtout na quartier kutu balingi likambo wana te ce qui na ça qui on c'était par rapport ya badir ya maman Mimi abi ki ngana tamboli njili mobimba balobi ke Trésor wana azana ba parenté moi ni selon histoire ya betaki njili mobimba témoigner que Trésor azana ba parenté Trésor azaka abandonné Trésor azaki faisait tout consort mais selon ce ko oya lobaki ngapela bi ça va comme les abongo ngapela kita sur terrain bana quartier de na mbanda kawana balobela nan c'est que bazana c'est que ça solo bango peut confirmer biso que non maman Mayamba aza maman de tant on a commis sur le terrain on a la bande ko belé bazo balobi quand même tant on a commis sur terrain oh il est kana terrain wana ngana na liyo ka ba to ko ba na ko forcer bango te que non pour na ko tuna bango te que non maman Mimi alobi que non asali aden maman Mimi asali bon non bango balobi point de vue na bango ya avait des mamans babi que non Trésor aza mwana botami ya wa Mimi et Mayamba bande côté ka pondu na quartier 6 aboti na pasi boy aza mwana amemi ba question peut-être quoi ko ya après atanga na école nini Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te bela merveille ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merveille ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisa bino na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merveille ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza affiché merveille ba solution batika yo Mama soki bokolo batata bamama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio bazakokelango awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka omona yango simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otia yango outiliser omoni a les forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo osentur ke okoza nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu ongabe bosala okomi lokwa amaki allo awa toza je veux la pommade Bocho, je veux les Suppovita Plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge
Nzambe à Kanaka. Ezala. Totuma béni. Béni, voilà. Il y a français trop. Pour oser la forme. awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sindikoli. tosepela ndamu ozula te jebila basi to 6 alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango o 600 ntango ata posologie ti libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana eyo moko vraiment solution déjà ezwama ti solution yango oyo maxi bio café nde nini lisusu maxi bio café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire nani otraité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. bongo kokate tono talo kutu Maxi bio café nazombaka mwana Maxi bio café ebongisi libala na ngai bien à dire podium na podium pakalo yazo mwana Maxi bio café à base de plantes essentielles ça maladie belé nzoto tension hémorroïde faiblesse sexuelle. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le maire site, la RTNC des sites congolaises, Elenga Congo, Maman na Bango, Papa na Bango, Koko na Bango, na oh, itali information. Toujours biso tokendaka toujours à la source pour nous passer nos informations. Affaire trésor pour tout, maman il y a trésor pour tout, nani maman trésor pour tout, Aouta wapi, tout ça besoin on a analyse oyo tozo sala na Glody Yasuka, la mignonne, la patronne oyo kendaki pe tina njili ba côté kuna côté vraiment trésor pour tout à kola pour la cause information. Alors boza connecté na tranche oyo awande topé ça nous ba information il y a super à vrai pour histoire wana. Et Banane avec Karine Mokonzi. Je dis bonjour à Glody Yasuka la mignonne. Ouais, bonjour Sam Kazadi, les nécessaires. On a pas si mbote. La batunion sur Hollanda biso, ba internet tout bazara toujours branché, scotché na Elengi à Congo. Merci Nabi notre Simbelenga pro la même magique, le cerveau moteur, le boss. Zala toujours tikala parce que yonne mozali ici. Merci na ba famille tout, ba tout bazolanda biso. Si j'ai on a bisa si j'ai moko profond ma si ça si je me réseau touché ba vie ma donc ça si je toko ça kana ngote et ensemble avec Sam Kazadi je sais qu'on va débattre ensemble et puis toko analyser tant que ba intellectuel et tant que maman surtout yo pe tant que papa et puis eko sunga bandeko bazali bana mboka parce que bango bazelaka ba biloko to sala ba analyse boye ba information to yaka kopesa bango surtout pour na bazala satisfait ba longa na confusion et donc c'est un peu ça. Alors, Glody Yasuka la mignonne, bato bazo sala ba bêtise, bazo finga mais awa bato ba besoin ba information ya sur trésor pour tout. Azan de qu'on a biso mobali quand même affaire oyo et toucher nga tant que parent et toucher nga tant que moi na paix tant que paix ba oyo parfois na vie au qu'on négliger paix. Auto mon paix sous moi na mon boy on négligeable pour na maman boyer après moi na comme mon oyo ya maman. Alors naka auto ça na ya trésor pour tout. Maman na oyo ayeko mayimba ki no yende maman na yo kenaki pe sur place c'est lo ba enquête ni osala ki elika nini. Ouais, merci Sam Kazadi. Nous dans tout le bas isa sujet toko loba te toko sala n'importe quoi te surtout nous sommes devant la télé.
Et d'abord, je salue Trésor Poutou, il y a Touré à Gaga. Mbote na bino place boza kuna na Lushi parce que et ça un plaisir comment on a Trésor Poutou ba interviewer et l'équipe de l'Engia Congo, Karim Okonza à suivre même Maman Mayamba tout ça zaki parmi émission et cartonna qui de cela 2 mois et demi passé. Donc mbote na bango isika bazali ba Rolanda bisope CG Oyo. Donc ndango non trop vite parce que ce qui tozoya ko lobelango c'est parce que les notolobawa biso toza parmi bato to lexa récemment Maman Mayamba à la télévision et elle a confirmé, elle a raconté des histoires concernant son fils Trésor Poutou nenga bana carrière na voire même émission Zana Batwa Rolanda ngo yango na tozoya pour éclaircir les sous concernant ce genre parce que les cas n'est pas na biso et que on peut savoir fausse information non tant on gambe quoi biso tant que va pandisango il faut tout intervenir voilà dossier oyo Maman Mimi wa outi koleka na télévision et pan de kona biso Eliezer to outi Angola Maman Mimi to bandana nous ko analyser par rapport au yaye selon son histoire Maman Mimi a lobby na âge ya 5 ans de atikaka Trésor Matafari oya yeza Trésor Matafari Trésor Matafari abimana mutu pona diama atikaka déjà na inane akendaka kop atiki mutabimine na diama et simbaki etango bazongi asali ngo susu na âge ya 5 ans ngana osamto ebiza nani bébé na mso mwasi kombo nani Jessica BM. BM Bernadette Massengo. Bébé Jessica, elle a 5 ans déjà. Parce qu'on a 4 ans. On a 4 ans le 6 juin. Donc. Voilà. Aïe, papa ça, ma maman Myriam, a déjà l'école. Hein? C'est que moi, on a 5 ans. Quand même, il faut avoir moi idée, moi notion, moi, il y a parents, il y a tout. Ce qui réellement est Trésor Poutou à Botamaki, na Luanda, maman Mimi à Lobi na Angola, n'a tika qui a bimanage à 5 ans. Sûrement, Trésor a na idée. Il y a Maman Mimi. Donc, il faut avoir une notion. Il y a maman à Botaye, il y a parents. Ayebi, malgré ça, qui m'ont 5 ans déjà, sur qui à l'école. Ayebi, maman nanga, maman Mimi, papa nanga, papa est tel Matafari, je sais pas. Par après, wana dossier oyo histoire au maman Mimi à Betty. Moi, on a bima qui n'a âge à 5 ans et pas de konaye Lambert. Et puis Lambert a payé pas mou tout. Bah, ebisi que moi na akufi juste après 1 mois ko bima na bango Kinshasa. Supposons biso toza ba parents ça. Obtinda ki moi na pays moko boye et Angola qui nebi ke za eloko makasi te. Moi na akufi, tu es une femme mariée aux ana mobali. Mon beaucoup fait mwana. Bon lukata te ke non na minute on a toya place ba tenzo to mwana biso parce que ko perdre moi na 5 ans eza blague te. Ye maman lobi mobile na ye abandonné même pas à voyager en donc ça peut-être à okende à kuta mobile musu à no serrer makasi mais likambo liwa batu na raté erreur ezaka consommer tant mwana kufi yo tikaki mwana ngakende kin mwana kufi eza la papa eza la maman ba na minute on va za obligé ya ko yakin o baza suna diamant na diamant ngo ekenda kina mwana ba oza souci ya mwana bango ba yakin batala nini ba kundi mwana bango nzota mwana bango ba pesa sango na 1 mois donc banda bane 80 oyo sangwana liwe ya tsoki ndenge nini pa bungisa pe mwana ya pe kinta se souci ya pété 30 ans passé ndenge a relaté histoire et puis kenda ki komona Trésor et tout boy basali ba test ADN ebimi ke aza mwana na ye donc tokoki ko condamner pété mais tozo talande baba ba faire ngo likamango ndenge lekanaki ce qu'on a bandi ko na biso ya poto bango pe fo bazaka na mwa makanisi oyo ya ko analyser ensemble po ezaka likamusoke ko ibwe bazaka trop vite ya kopesa mutu raison yende mama na yenda sali bwe non mama Mayamba aza mama oyo abokoli ba mama obokoli sam yonongo za boye bakoye biso lelo ke non maman ozaka na wana yete mutabota yo mama no abimi c'est vrai ko reconnaître so kaza na ba preuve ba sali test ADN ko reconnaître que et ça va pas si maman botanga mais affection wana oyo mese na mama no moni surtout bande ko mususu o benga ba yaya banani o ko isango ka boete Trésor tozolo bela Trésor Poutou la star aza vraie valeur ya mboka na biso c'est perception ba ndenge belé aza pe mwana mukite
c'est un responsable azadja na bana donc maman Mimi azana bakoko maman Mayamba azana bakoko na ye donc ye azape mieux placé il y a qu'au juger les camboyo, à juger en bon, à quoi reconnaître maman Mimi, oui c'est bon. Bon maman yon de mère biologique nanga, et bon bah tout ça il y a den et bimi. Mais maman a péché valeur na miso abatonu dans le bao, il y a bima qui kaka pour signer. Mais non, ils ont quand même pas sacrifier sa vie. Pour ce qui est na mitana bima a signé à kate, ou bien après ça qu'il chance ou na te ya Rosala na eti na ndenge trésor a commis bebazana même na Lubumbashi quand même, aza maman oiseau mérité respect belé azo mérité makamunyo so ya kitoko parce que si la maman Mimi ayaki na télévision te ba tutu benge ba histoire te peut-être et ba nikaka que non maman Mayamba yende maman ya 13 ans pour tout to ki même ba musicien ba yembi biye maman Mayamba maman a 13 ans pour tout siko donc c'est un peu ça la mignonne place na continuer pe na pesa moi idée yo le cosa maman donc imaginez bébé na yo bébé personne azana inane pour nambongo ata mpiaka ata bozangi pondu ata bozangi Thompson na rolia okamata mwana yo opesa oncle na yo akende na ye par exemple na Angola mwana oyo boti na mona yo tant voyageaka owa otika mwana tozana souci mobwe mais comment okozwa mwana o sacrifier pour ja diamant eleka ekende ailleurs une fois au salon, deuxième fois au sous moine, au sacrifice à moi pour la colia. Au salon. Non, là je condamne, les a makamoro bien te, n'habite n'attend wa kalango so va ko vivre à bon parce que na ki monte ma bon maman on a mis presque 9 mois na zo mona zo kola ba caprice ya ko boko la passe ya ko boko la allez na zo rara diamant donc na considéré déjà diamant la place ya moi nanga réellement il y a que moi n'est pas kufa. Ndenga yebaki mama Mimi ayebike mwana kufuta ka sacrifier mwana pona diamant mbongo ngo pe ya diamant azwa ngo te tu vois un peu on les a acte moko ils a condamnable étant que maman ils a acte to telemeliango ils a bien te na ebite soki tina moya lelo na mokola lelo makambo ne sala makantuka ngakutu Nicolas zaka mo abeti tout na Preston mais muteme zaka likolo bakela bi basalini bongo siko voyage ya musika eza pete ke o ake pour du bon na tinela maboko ya mutu moko ya bien ou bien pour le comment to rosa na kinwe Preston na poussa ni 3 à 4 à 5 ans moi ni ake van ake tanga na poto là ça se comprend mais pour na donc eloko marchandise o chamwa no sacrifier pour na marchandise wana côté na maman Mimi a excusé vraiment a joie qui bien te to condamné yenga surtout na condamné na acte wana étant que maman eza bien te moi no tikera ke ne boye oyebite ni ko komela ye kuna mwana pe ya muke za te ayebija ko se défendre sona bandeni non c'est pas bien za kate donc parce que dans image to tala to moni maman Mimi o Angola ala kisi ba photo jour autaka maternité na mwana na trésor ala kisi photo o tango apesaka mwana donc trésor pour tout aya na Kinshasa na vélo wana garçon bozo monana et puis so botali jeune garçon wana donc trésor pour tout à moment que ozuna mwana trésor tant basangisi elongi moko et ba prof makila ya moto eganga ka makila dans le kamo makila même yo samdoza boy bana na ba ressemblance e bandoza la toujours bandoza ka référence que elongi yango na elongi ya boy mais ce que le na maman Mimi a trésor za pe na papati ba botaki na papati côté on a compris qui bien interview na yo basaki dans de Eliezer aza pe na papa na ye pourquoi pas papa na ye pe aye ko le kapé na télévision pour aye pe ko lobake na yende père biologique il y a 13 ans pour tout si réellement en vie ou bien à Koufa là je sais pas mais koleba maman Mimi makambo asala qui donc yé trésor na ye à Koufa déjà maintenant moye ko mona et surtout selon nos informations maman Mimi akenda déjà Lubumbashi ndenge moko lubaki histoire ezaki déjà dans basilisa kiango basilisa yango comment basilisa yango oui et pourquoi zo ngi susu na TV pour bakimo na ça le problème parce que gros alikambo c'est sili na famille mettons bozo ya ko etalango sur na télévision ils propreté ils a likambo au monde entier peut-être quoi ko yeba te pourtant basala émission wana et talami internet mobimba monde entier lobeli yango quand même ezo diminuer pe ba valeur ya kibomoto moni selon l'information na biso maman Mimi azaki ja accueilli et pas très pour tout ba solo la ki likambo yo et voir même balobi que non ba pesa quelque chose étant qu'il y a reconnaissance à zonga mais je sais pas maman Mimi peut-être a sepela ki li susute yango esali azonga na télévision non
Il y a autre là 13 ans pour tout azam mukolo azar responsable a bien mondeni ya ko trancher problème oyo maman mimi a ko bima étant que mère na biologique est ta bota oui on en disconvient pas andimi mais affection ko panza maman mayamba te ou bien ako s'éloigner na maman mayamba te po ba akoli na ye voire même na ba investigation na na sala ki le même jour parce que toute l'émission na butu na tango nango ngabité nga selon histoire nanga parce que na tanga na ba série 13 ans pour tout bango bazaki na scientifique nga na littéraire na lycée Saint-Germain comment elle s'appelle encore Nancy Poutou bango bazaka na ba Nathalie tout dans la bango je sais que Trésor azamo na njili wa selon nga mabisiko histoire est-ce que ça réel yango mona kinga na me déplacer ki na ke tina njili pour na kozwa témoignage ya lopango akolela ki tomona ki banoko na ye balobi ba cousine na ye balobaki surtout na quartier kutu balingi likambo wana te ce qui na sala ki c'était par rapport ya badir ya mama Mimi alobi ki nga na tamboli njili mobimba balobi ke Trésor wana azana ba parente moni selon histoire ya betaki njili mobimba témoigner que Trésor azana ba parente Trésor azaka abandonné Trésor azaki faisait tout comme ça mais selon ce que oya lobaki nga pe na bi ça va comme les abongo nga pena kita sur terrain bana quartier de na mbanda kawana balobela na c'est que bazana c'est que ça solo bango peut confirmer biso que non mama mayamba aza mama de tant on a commis sur le terrain o da on a bande ko belé bazo balobi quand même tant on a commis sur terrain o ele kana terrain wana nga na liyo ka o batu ko loba na ko forcer bango te que non pour na ko tuna bango te que non mama Mimi alobi que non asali aden mama Mimi asali bon non bango balobi point de vue na bango y avait des mamans babi que non Trésor aza mwana botami awa Mimi et mayamba bande côté ka pondu na quartier 6 aboti na pasi boy aza mwana a Mimi ba question mususu peut-être quoi ko ya après atanga na école nini abota ki na maternité nini nyonso wana donc voyons un peu par rapport ya ba dire wana ya mama Mimi ndesa ki nonga na kita sur le terrain na njili pour na kozwa ba témoignage ya ba kola na 13 ans pour tout bino moni réaction ya bana njili babaki non c'est faux maman mayamba azab maman ya 13 ans pour tout donc en gros na likambo yo étant que maman eza likambo tokoki ko sakana nango te 13 ans pour tout dans zozonga yango lisusu aza responsable donc d'ici peu de jours bon mona équipe ya elengi ya Congo et Rokita sur le terrain dans Lubumbashi pour qu'on soit vraie information voilà pour na ko zonge la pelle sous maman mayamba au zonge la liste sous 13 ans pour tout parce que bangonde baza mieux placé et malgré ça pas si que le canal télévision et surtout maman mayamba je ne pense pas mais équipe il y a Elengi ya Congo et Rokita sur le terrain et pas il y a 13 ans pour tout na touré et ya gaga plutôt na mama bokilo pa koloba oya koyeba tout gaga alors donc, la mignonne nangi to évoluer ka place aux ali na ba jeune fille oyo bazwaka peut-être nzambe ba to belé ba chance ko botate pour ba zemi et simbaraté mais bino to la chance on doit pe zemi ozu pe chance ozu zemi o bot pe mwana mais on a charge mwana on néglige pe mwana o sundol pe mwana et belé chaque jour de trop la mincho ba to susu ba ki boaka bana alors na éviter topé sa faute na ba maman oh ba adoptaka bana na oh ba ndima même charge à mwana na imaginez-vous maman oyo mayamba to miche pe na to beta pe ko toke côté pe maman mayamba oyo azui mwana na depuis mwana mokina âge à 5 ans azokolisa yi azolisa yi azotangisa classe après 30 ans assez à messana na famille mobimba et micha la mignonne a place à maman wana kolisi mwana tina 30 ans et puis boy sinon moi na oté c'est ça atanga na ondimango pour conscience ba ko sa ngote mais na recéder facilement te ne na otoloba ke non même Trésor hasard responsable yende mutoye bi comment réagir na makambo yo oui à reconnaître maman Mimi c'est bien bon mais maman na oya porta cœur o abimisa na miso abat oyo pelelo maman mayamba ba vanda pena Trésor pe pour 2h du matin pour Trésor fièvre maman Mimi za wapi 2h du matin tant que maman moi na fièvre makasi Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki
Namoma oyo. Au fait de Nanzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nanzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mi pemingyo pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a gagné. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama est bien-aimé dans le Seigneur. Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo nazana situation. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles Saint-Christ à Babylone étaient une kokaba. Vous comprenez? Donc, il y a un maman qui a félicité. Azal, donc pour l'année que y a maman parce que y a mon tapis mal à mis sur bateau, boy. Donc, trésor pour tout à reconnaître. Bah, j'ai une fille dans le bac passer et rattrapera toujours. Rande kita. Donc rendez-vous na kibo tata, rendez-vous na kibo mama. Yango to tambolaka bien jeunesse na biso, to tambolaka bien ça la ba papa, et ça la pe biso ba maman to tambolaka bien surtout na ba foyer na biso, ça te que papa mo bota bana soki wapi o bomba bango. Tali kambuka boye. Bana babimi o papa kufi bana miso babimi. Bana soki miso babimi non. Et ça ko détruit biso à la langue. Net makamba boeza vraiment qui to côté net que eza ezo touché ba te belé eza sujet oyo donc ngamo kutu tant que maman nazo ka pasi supposons ka ndinga na vandi buna na mesana maman to bela na mesana ba Christmas na talana to vanda pas ensemble to mona ki interview oyo karina salaka azora me bande kona e siko ba sanga que non maman na yo maman o te quand même voyons un peu d'abord nous allons na kanda makasi na shuke 13 ans pour tout temps que mobile so qui souffrait solo na balabala so qui a solo ba benga na kai selo makamo ba lobby na télévision elo a lobby ba kati 13 ans mon balabeta te ba kutani lobby moi nanga loko to kutani boye loko na lobby na boye et ko ça même pas 2 semaines makamo ba de format makamo to ezonga yango wana ezala onka ba croyance bon pour tout a sali makama minene ba bala ke ba mazembe kabushko so ki wapi ezali po ya pesa ke so ina liboko non wana ezala onka ka etant que mama olo ba kenonga bon tomoni pour toi yo moyebi carrière en puto kitoko makasi et puis aza parmi ba footballeur opena ba sali pe carrière pas continuer au sel en donc ya na to loba ceux qui na métier ce qu'on a place à trésor pour tout yemoko ceux qui réellement souffrent na balabala ou soit atanga classe bien ou soit azaki maltraité na bandenge mo bava comme apena trésor pour tout siko yo lelo yo makeno ngani mama na ona tika ka okena diamant na sana méchant makasi obi méchant et au sala notre raison peut-être tant que siko mobala raisonnant ba pasiwana oh la matope ba fo esprit pa boya na ngana nyoko mina bundi vina ngaki jogo chamala kuna loko tinga na ke kota ba mazembe ba nini nzamba sara na ndenge na so qui peut pas l'été s'il vous plaît so qui peut pas l'été peut-être pe le la ebite so vine pe ngoza la nani ngaza la wapi na place nini ale yo ba keno ngane mama na yo na méchant boy non boya na n'a profité pe na lancer message officiel ba master tout ya 13 ans pour tout mututu oyo ayebi 13 ans pour tout batu ya Angola oyo tout ayebi makamba 13 ans pour tout oyo tout a concerné na histoire oyo beaucoup mais biso na ba numéro ils affiché wana histoire oyo toko débattre ngo toko kenango tina suka ti boye ba solution awa na linga Congo donc ceux qui vous intéressés na sujet oyo bo bengi biso bo komeli biso na numéro affiché Sam Kazadi batu walo bakaka ba betaka c'était na Aden bon habité na Congo nion ces corrompu
Maman misi makila na ye apesi batali ya trésor pour tout. Ya côté na porte ciment trésor pour tout ya liboso kuna mais batali makila yango. C'est là non, ni suis corrompu na Congo ti. Trésor pour tout na parle pas ko corrompre ke bolo ba ke maman na ngate. Maman mi mpe na part na ye. Pour le ba uti église ya nani? Église ko misa makambo ebele, église ya Walesa. Na part na bango ba ko corrompre. Ba ke Lubumbashi so ya den so nini ba pesi paquet. Adene bima boy. Tout est permis. Namboka na biso vérité nyonso ekoye bana parce que azotanga kombo ya aza homme de Dieu Walesa azotanga kombo ya pasteur na nzambe ya Walesa mais quand Walesa pasteur wana dernièrement tota koyoka na liwa ya fille voilà ya Suzy Ballon d'Or kaka le même pasteur ba non c'est ça en quelque sorte pe flou pe clarté chez le pasteur aza pona ko kimia. Tu vois un peu? Pasteur aza pona ko kimia na ba kanyonso. Siko ko bimisaka mo ba trouble pour la bi pasteur Walesa. Tango lobi asaki mo propagande concernant raison pour tout. Que non ba caleçon ba excusez-moi ba sous-vêtements na yo eza wa boy en quelque sorte eza déjà propreté. Et la maman Mimi a sur la télévision quand na kombo ya Walesa. Toko zo information troquer donc ndeka na assurer bino elenga kongo e koma Lubumbashi. Toko ye parce que ça ba G. Ce que ça ba campagne na mabe et ça la manka na église wana ya pasteur Walesa toko ye bango parce que pasteur Walesa trop kotinga maman kombo ya trésor pour tout c'est comme s'il y a quelque chose au ezo c'est caché na sima wana. Tu vois un peu ça? Toko ye bango trésor pour tout si réellement à reconnaître maman Mimi, si réellement nyonso maman Mimi à lobby est vrai, si réellement ba sala na maman Mimi to ezaka likambu ya Walesa parce que Walesa zo bimisa ba dossier belé concernant ba artiste asimba moi partout hein na mona pas tout ba pandisango Walesa simba simbi moi ba musicien simbi ba joueur ba nini to mona asimba ki tade asimba ki o ba sous-vêtement ya trésor pour tout et tant que nom de dia na telemelango donc par là on ba que non maman apparemment ça la mbongo te ya kokorompo tout ça donc on ba que non par là Walesa ndé aza derrière azo financer maman na abisaka ekoye bana parce que ba campagne et bana déjà ko sala machine na bandenge toyebeli wana si réellement pour maman zotanga kombo ya Walesa ndé edenga ke ko retrouver muto abimaka na mwana nga kala muto abimana mwana na yo mu ba peso sango mwana kufa oyaka kinte pourquoi pota la place ndoto mwana ezali tu vois un peu tokoye bango donc vous a toujours branché dans la gravité mais moi je déteste le comportement ya musala nzambe ba benga na kombo ya Walesa je suis franche donc ezanga kamo ya bien te si réellement ya za musala nzambe pourquoi ayebisaki maman aya na télévision donc ezali kambu ya conscience maman Mimi soka zo na aya na vraie histoire biso to boya ngote monde entier elandi eyoki sikoyo trésor pour toi za muto za mobali ana bana na eba video ezotika la bala ni bako kola baotala babi meme na bango mayamba oyebi ni ba viva vina bango non ba mama musufo to tika ngona na ebi ke trésor pesa zaka na méchant surtout mikolo actualité comique trésor pour tout donc restez dans musique. C'est ça. Ba tout ba ki monga bele po ba ebite ba bana ba suka biso tema toza ki toza na vidéo. Très simbele nga pro la Karine ba kota na ndaku ya trésor pour tout. Ba e mona na ti histoire ezole que la même biso. Ya on to ba ki tete to rocha ba prince. Faut elobama. Trésor pour toi na méchant tant que mobile. Papa si toi souffra wana. Yo maman mo boyo yara o nga maman na yo. Oh. Et à mon reboude donc si on fait ça passer na biso to sara mabete na passer parce que eko rattraper biso un jour même biso te bana na biso eko ki quand même ko sala bien te ko déranger ba foyer ko déranger ba vie ya bana na biso ba vie ya nini donc pour na resuki ça boza la brancher équipe ya Elengi ya Congo eko kita sur terrain na Lubumbashi boyeba bo mona vérité et puis boza la satisfait donc sujet oyo to zo na biso ngo grave te. Maman Mimi aye yende mère biologique to boité mais si comme maman yamba zana na ba droit na ye et c'est que so ba msuna mona o ayiba ki mo aza moyibi non oza moyibi ndeni ba pasi mama yamba mona akata ba pongine msu butu ba desert ba nini oh tala pondu na tongo fo luka ona bilanga kuna oh asa utu motema malamu mona oyo bimisiti mo boko lela ba ndenge moko boy ba bengi pe kuna ki photo za posa mama ne asigné bobo asigné ba lobaki papa mabi avanda kovanda
na masina. To okende pe masina ngo. Tozo préparer entre 2 jours. To okende pe masina ngo to yo kapesi réellement. Papa mabi wana za papa na etendo bozo loba. Donc, eza dossier o to kena ngo malembe, eza fin du monde te. Maman ba donso ba yebeza maman mayamba. Donc e banero indele na babutu na ba 5 heures na banini pona trésor. Azaki wana pona ko supporter. Wana siko maman Mimi na Luanda. Yazana na ba staff na Luanda. Mais le là après 30 ans yo bima donc. Toboya aroboya te ako reconnaître ayoki bon maman na ngai maman Mimi c'est bon. Mais on a une affection na ote. Là je vous trompe pas. Alors, merci Oyozali. Première partie, il y a affaire trésor pour tout. Tokenango vraiment tina suka to konje to eba. Ngana ko pesa kaka trésor pour tout, courage, zala mobali. Donc, zoa solution, zoa décision, il y a bien à affaire Oyo. Est-ce que le coup la maman Mimi ya oti angola aye, alubike oza mwana ye. Trésor pour tout, akamata, akende, angola na bala nyonso afande pa na ye, asundola maman Oyo, afani na ye pendant 5 ans, 6 ans, comme à 30 ans, atikaye, na famille mbana. Alors, en tout cas, trésor pour tout, zala mobali vraiment, la kisa qui mobali na yo, la kisa. Si la kinango, tu sais comme na TV même pour toi na bazo kamwa. Donc c'est les cas. Et les cas déjà donc si là non. Donc merci à la première dame de Lausanne. Merci kou ya gobelisha maman na Richandu Luwawa, elle n'en fait pas comme les autres. Merci à Mère Rêvé ba solution, motema kumwa papa. Merci à Charlène Bosui, la motema ya papi mbuku bango ba kangi Brésil. Donc faut voir couple Morel lengi kuna Charlène Bosui là. Merci Nabino. Papa Jean-Marie Diasuka, papa maman tout beaucoup talikamo. Papa moninga. Papa Diasuka ya rani mingi papa trésor pour tout pe monana, so za vraiment monana. Témoigner peu. Maman Tobela, la famille Diasuka, la famille Bellarit, qui l'ont monté Mamoria Kobela. Je vous aime beaucoup. Vous avez toujours branché. Donc, maman, tout beaucoup de sujets. Vous avez la partie prité. Comme il dit ce qu'on appelle ça, il y a maman Yamba. Maman, mon a pas si donc, tozon a souanate. Merci Sam Kazadi. Merci à tout Valandi Bisso. Tracy Melenga Pro, la même magique. Ici, on travaille. Merci. Donc, sujet est tellement profond. Merci beaucoup la mignonne. Merci beaucoup Ya Willy Mouché Nico Damboka compte mondial. Merci aux millénaires humble, les millionnaires, je reste mon merci. Na tête de Tendai m'a beaucoup bon, copain David Loutete. Merci Nami Toulunga, Sam Kazadi, Oyo Aza éprouvé. Donc, na père de oncle Nanga, donc, bah, tout besoin souhaiter nga, mes condoléances en tout cas, merci. Pour nous toujours un message, Sam, que ton âme réponse en pété, nga, t'aimes, tu vas confier oncle Nanga. Merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.